Mai kalamba ndenga wana yo défier bato wana tout. Pasteur Moïse Mbia faut pas ça là eloro au stade de Martyrs c'est un plein. Tant on dit moi beta na stade de Martyrs c'est que faut ça là plein. Défi ezali fali faire. Faire fali wenge jibena wera. Ko tango yo beta c'est que soda ko ke bitumba na bundi me ba bomi epe. To omona ba dadi ba koti makambo rolo ba ni ba te ponanga ma nesi Martyrs. Bande banda minga ba misenga ndi ba sola donc sola ga mi mokili donc mokani quoi biso nyonso tuna ba passer wana ba on peut ba bato mokili na appellation na biso to utiliser ya Congo ya ba si c'est gara Martyrs c'est mondaine ba lobara donc c'est-à-dire que et pesa mi la plus pour na bango pour ba leader o ya minene ya 4e génération JB Wera pour nga ba sera ba King Kesser donc abetaki nga kota na te pour na nga fante biso ezali plus o Kofi Nazalaka o ya Wera Nazara o JB papa chéri bling bling donc il y a laquelle l'épée bah c'est un autre les Nazala donc tobuka porto aliboso porto tobuka yango to kota ensemble na Wera yinda ya bébé chanda pe lisusu na boys mbi na ndimte ka beta na nena mais to moni na ba page na e ba informer nga déjà que a publié za fact news. Voilà, en ce qu'ils en sachent. Et abangine makamwa. Abanga makamde ni faye pa yakaya obangani. Oh. Abeta na ekaka ya monite hérité kuta beta kokita la zongi lisusu. Ya ba meka kaka kokate. Et bon hérité kokabeta akota combien de personnes? Faut tant to beta ma solo ba stade de Martyrs, faut pas oublier bébé chana pour abeta yemo. Beta stade de na papa bona maman bango. Te ba ta la papa. Maman banko ni nani? Papa banko ni nani? To ebita donc au moins donc tozala to ezara pe na décembre. Papa c'est mon père aussi, c'est na décembre. Mère ami à père na biso na PC. Donc vraiment félicitations mais c'est mon gars que Buna et puis Longa. Batu bayate obanda bango mabe. Invitation ko la ardoise. Mais avec divin ba invitation en bois. Netika kabasali ya mona Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, on m'a fait tilata mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Badingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Divine. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. C'est l'heure de votre émission Cléji Show, Cléji Moto. Moto tu vas saper signer le koana. Un grand merci à tous ceux qui nous regardent. Merci Ming. Et puis un grand merci à toi, Général Manager Clovis Fimpa. Général na peso pena bambote belé, moté ma maman Doris Fimpa. Na peso moté. Pourquoi pas mon frère Junior Dao Mobutu je te sali maibro bambote na belé yango wana to rozala na pe awa pourquoi pas awachi basu Armel Ombo je te sali que derrière la caméra pourquoi pas à Berliv Ngamete je te sali aussi na peso pena sebeba yo anora c'est mabe je suis au stade de Martyrs vraiment tout là par rapport à ma défi à stade et comme une roi na habité un net retraitant mututo komika stade de Martyrs oyebo stade de Martyrs tomoni pasteur Mike Kalambay stade de Martyrs pasteur Moïse Mbie tomoni auti ko boyango fact news stade de Martyrs mais tozo e baté na quatre émissions o ba ko illustrer les biso ba image ya pasteur Mike Kalambay na stade de Martyrs auti aussi ça m'a ramené nyonso tout le stade de Martyrs comme dans le rôle là showbiz et comme dans le roi n'a habité mais dans la posana sola on a ba confrère nanga concert nanga to mec un peu quoi analyser sur yango je sais pas un grand merci à toi papa Mayamoto Maya tout moi les griffes du moment to la tango na loma na bilobi donc qui récupérer colis 30 kilos tala mabe tala tricherie un grand merci à toi papa Maya tout mon maman Timba
na PCP Manzu Zimbote Junior Junior Ombo na PCO Mbote Junior Lombo na PCO Mbote Junior Lombo je te sali et puis un grand merci à toi Junior Mubulakani mon vieux na PCO Mbote Junior Mubulakani na PCO Mbote na ebité Junior da okosala déjà entraîné na yo na pena na posa analyse awachibasu entraîné na yo déjà voilà. OK awachibasu fona banda pena na mwa mobile tokekenda bongo tetobi te ke tozwa bino sondena mwana suka ya Congo esengo. Bonsoir. Voilà, bonsoir à toi Clézy, c'est mon composo de la presse. Je dis bonsoir à tous ceux qui nous suivent de partout, voilà. Et mes salutations premièrement à toi Junior Yombo. Mes sincères condoléances. Junior Yombo, na pesio bambote. Voilà, garçon de disque. Yem tob, il me chamon depuis quand il s'assoit, il y a bête Junior Yombo. Voilà, mes condoléances à toi, mon tonton. Et puis merci na abonner na biso batira bisoté. Pour continuer toujours que s'abonner massivement na chaîne Nabino Congo et Sengo TV, vous n'allez jamais dessus, vous partagez, vous likez, vous commentez Nabino Yangonde et ça la bisoté ça kawaii na makasi nyonso ba actualité za yoyinda. Dao Mobutu. Na pe na PCP Omo na Mbote Junior Yombo na PC Mbote donc hein ka place autoza na bon marché wana na fifisi wa donc na profiter na PCP fifisi ya pe Mbote donc ba kwa na biso na place to fanda na kota ya na bon marché wana quelque part wana na bon élément wana donc tozara zara na déjà herba to ba la biso to lokana donc vraiment na PC Mbote j'en profite na invité batu nyonso to ba ti poto ba ye bazana kin tara vacances bobeta tour na restaurant chez Jovial chez maman Françoise Ngelema. Donc bobeta tour wana maman Françoise Ngelema restaurant Jovial juste en face il y a ISP Gombe donc na kati ya enceinte donc disons enceinte il y a collège Boboto beta tour au lia kitoko romela kitoko avec maman Françoise Ngelema. Dans Mobutu rapidement to kenne na actualité na biso le lot ozo comprendre depuis fali faire héritier Watanabe na wengende ba salaire et démarrage ya makambango stade de martyr comme nango le roi Salomon ya mukiondere showbiz on dirait nini mutu to komi stade de martyr to moni président Félix Oazé quoi stade de martyr Mike Kalamba stade de martyr Moïse Mbie stade de martyr Maestro Fabrica ça bazo luka jour et puis na date ou mois annoncé déjà stade de martyr héritier Watanabe annonce arrêt donc habite à renoncer na août à le sous to éviter donc vraiment félicitations à héritier Watanabe parce que à la première personne oiseau doublé donc c'est-à-dire que oiseau doublé stade des martyrs donc Allah dit sango vraiment félicitations mais stade des martyrs mon frère Clégy je t'ai dit et ça il a pas mbatté problème té quoi annoncer toroya na stade des martyrs problème té comprendre il y a le roi examen d'état oro ça représenter na yo mais si ko bimande na journal pour biso ba sera journal là par rapport toi Mbiaka donc biso il y a ba sera journal banini donc la dernière année au journal ici la poto ya na ba plan wana c'est na qui non dia bo ba comme na fait na CBS donc faut sentir que non dia boé bino tout devant télé donc ba c'est là ceux qui ozo vraiment félicitations na bato tout ba annoncer biso to boya te stade ya pour na mutunyo surtout stade ya pour na mutunyo surtout mais seulement kaka bunda longa comprendre soda ko ke bitumba bundi me ba bomi epé to omona ba dadi ba koti makambo rolo bani pona ba te pona nga nesi ma martyr bande banda minga ba misenga ndi ba sola donc sola ga mokili donc mokili quoi biso nyonso tout na ba passer wana ba on peut ba to mokili na appellation na biso to utiliser ya Congo ya ba si c'est gara ba artiste c'est mondaine ba lobara donc c'est-à-dire que et pesa la plus pour na bango pour ba leader o ya minene ya 4e génération JB Wera pour nga ba sera ba King Kesser tant abetaki nga kota na ante pour na nga fante biso za plus o Kofi na zalaka o ya Wera na zalaka wa JB papa chéri bling bling donc il y a laquelle l'épée bah c'est un autre donc tobuka porto aliboso porto tobuka yango to kota ensemble na Wera inda ya bébé chanda pe lisusu na mo vidéo kala kala zongi
faut autant to beta masola ba stade des martyrs, faut pas oublier bébé chana pour abeta yemoko. Beta stade te na papa bona mama bango. Te ba Ta na papa maman bango ni nan, papa bango ni nan. To ebita. Donc bango marai. au moins donc tozala to ezara pe na décembre. Papa c'est mon père aussi, c'est na décembre. Mère ami à père na biso na PC. Donc vraiment félicitations mais seulement que Buna et puis Longa. Donc Longa kaka ndenge ferego la longi nesi ba wenge ba Longa fallait pour papa Longa. Ah to ebita mais ngala bi ke muta longi na minso numéro 1 sauter ba statistique nyo surtout na masolo nyo surtout na ba page partout c'est ferego la papa Hervé yemutu azui ngwende donc afin na ngwende rapidement tozwa awachibasu affaire stade des martyrs ngabenga ko mona tsuka Congo c'est comme ça. Affaire stade des martyrs comme il ngolo rola salle moi mukie to moni ba dadi pe ba koti un mot sur ça. Ba dadi ba yeka ko purifier te ba dama be ba legi na stade trop ba legi trop ta ma beneti déjà to lamba ki aigle to lia ki ma papou déjà na makambo nga la tu na mambo répondre là le comment on a tout la stade papa avait déjà fait tout ce qu'il fallait faire. Papa avait to loba ki ayeka ka kusu comment kalamba nenga yona yo défier bato na tout. Pasteur Moïse Mbia faut pas ça là et l'euro pour stade de martyrs c'est un plein. Tant on dit moi bête na stade de martyrs c'est qu'il faut ça là plein. Défi ezali fali faire et fali wenge jibena wera. Parce que tant on yo bête c'est que on peut avoir comme ça un porte-parole naï. On est. Non mais oui, il ça passer Mike. Biso bataille ba jabu toya. Toya la biso ko chai poa, toya la ba vaseline. Toya biso poa aza calme. Moïse mbi na ndimte ka beta. Mais tout le monde na ba page nae ba informer nga déjà que a publié za fake news. Voilà, en ce qu'ils en sachent. Il y a bangine makambo. Abanga makamde ni faye pa yaka ya bangani. Oh. Abeta na kaka ya monite hérité kuta beta kokita la zongi lisusu. Donc ba me kaka ko kate. Et bon hérité ko kabeta ko akota combien de personnes? Yo estimé. Ba Gladys Monza je te salue Gladys Monza ma grande sœur Chera benga ngabone la awa kende kuno cheka hérité quoi? Hérité bat bazarate. Qui t'es pendele qui sont moi qui peut comme les kana qui t'es comme ma comme qui ndoki. Siko na na ma pété. Na bien rapidement Gauthier Bilele je te salue dans autre tournée et puis on rappelé Gauthier Bilele je vais te rappeler mon frère. Donc pendant le bac moi de ma part je trouve pas que ça m'a bé. Bachaka à poids bazana na rondi en fait bazana foi le roi bango baté à biso nzambe po biso atera na kisi na misuna kinto kina makamnyos bango siko boya na kibonzambe baya na ngola ndenga malamu bake na ngopete ke toko moke na opete po biso bakuni foto linga pe matata mingi ko biso Moïse Mbie na Mike to ke to mema bango likolo to ina bona seto balusi to société c'est faut mema bango na se te faut tout tira bango lo to tshela bango lo do bango ya mamba plainte bango zaka baya ka babeta. Donc voilà, tout reprenant na beaucoup le bamabé. Bonne chance à pasteur Mike Kalamba, bonne chance à pasteur Moïse Mbie. Puis vena biso ka bundu aller salut pasteur. Viens à Kababala, renga no yana nga. L'église on la tête à kabela ba mamana. Yo li combien? O ga nga lingi 5000. Mbongo eza mukie mama. Ngalo yana nga matina yana l'église. Ngalo yana l'église. Junior, on le bani. Nanenga mabete donc c'est-à-dire que lelo basala nzambe barotika la simate. Basala nzambe baluki pe baoze. Parce que bango pe bana bakulutu na bango pe o baoza. Pasteur Denis le Sipetage, il peut abeta déjà awa. Est-ce qu'on a bien dao? Tout moni ba pasteur ba yé. Bachi. Mais stade de martyrs à la défi moko. Défi on a plein. Siko ba pasteur. Tocha bango na liste de défi ou total amaram na bona musike simbe simba te bango bala ba salanza. Tout d'abord, moi je dirais, Nenanto Loba, Isa Bitumba. Bitumba, Isa Bunda Longa. Pour l'angaï, oui, na moni présence, il y a pasteur Mike Kalamba, Tomoni. Nesinga,
naozala na soutenir ye si faut nazala naozala pe na ndenge ya indusa na ndenge ya boulot mais que na ndenge ke o na ya passer Michael Ambai yeah mais quand même au moins a osé parce que na ba chantre pas qui ba passer na ba chantre Ntaliboso a osé si je m'abuse pas c'est le frère ou pasteur Michael Ambai. Non, pas Kabundu allait s'appeler le pasteur. Chantre, Nabi na ba chantre. Ouais, na bato ba himbara. Pendant la voix officielle depuis Congo za la Congo qui a musala nzamba ya robeta stade de Max. Ndea boye et puis mutaleka bango nyonso tout, c'est pasteur Coutinho. Mutasala ba plein na basala nzamba nyonso. Denis Lessi. S'il te plaît. Denis Lessi. Pasteur Coutinho alia Denis Lessi et puis notre pasteur nani pasteur na biso o akoma nani o akoma député wana pas comme député na député ba rosunganga Kiziami na Kibila yepe awa abuka pe martyr donc pour vous dire que basala nzambe pe hein au moins bazana histoire na kata martyra mais nabi pasteur Denis Lessi pe Seranzondo a renversé et Denis Lessi ye aza comédien ye il faut abimisa no album so single wa bimisa wana quand même les têtes wana zoloba to azoyemba atika na comédie atika aventure pasteur Denis Lessi s'il te plaît Lucas sous elonga nzambe parce que ntina ndenge ozozika nzoto wana donc c'est-à-dire que nzambe muto ozikisa yo tumba yo oyeba na pete ba tumba yo vraiment nakoma ko pakola po elongola ba tâche wana pasteur alingi tazolinga kabilobela boyebise atika komba yo ki le tête à tête yo kana nuna ndenge pasteur aimbi le tête à tête te tala totika ba 28 tokomosaka na nzambe toza frappé hein mukwasuka kala te bokozalanga saka na nzambe te mais totsaka biso soma sanga boyo za sérieux très sérieux très sérieux je m'adresse à Denis Lessi pasteur Denis Lessi biso to boyi na biso hein o mesano ko finga faire biso bata faire to boyi to lingi na biso yo te na maram na biso atondisa te to monde ngo pesa to ba félicitation biso to boyi luka no solution no ya pona yo apoya ko ba maramba faire et si ko ba nini na babes ni surtout pasteur Denis Lessi salara ye pour ça la disque ne mais to moni na era martyr to moni ka Michael Ambai na muke Moïse azobima bo elo ni bogolo ba ne pas ko défier non pour nga je dirais que pasteur Moïse Mbiye cité Bethel netiye déjà kota ba plein wana si faut aya awa abuka to renverser et ça problème te parce que au moni bango nyonso tout imaginez bango nyonso tout bakenda place bakenda wana bato mettre na peso mbote mettre linga mutu na place na maître Benoît na peso mbote maître Benoît alinga mutu na place na sama maître Benoît donc c'est à dire que mutu oyo asimbaki ferré mutu oyo amemi mabondeli après Cacho il y a fait rigola après Cacho il y a fait rigola tout le monde a fait rigola kendaki pour malgré ba misusu avant ba beta martyr ba kendaki nanu ba komi ba chef coutumier ba kepa ba passer moko boy mais kana ni fait rigola lelo akepa Moïse Mbiye ba PC Bible asali lo sambo ayembi pe moni yango lelo récite lelo elonga lelo fait rigola alongi etumba c'est-à-dire que donde abo fait rigola te makila ba champion ganda lobara donc mosala eza ba koto donc bango kuna maloba po neti c'est léger photo loba non po bato loba ki oh VIP ce qui elo mo eza sima podium on n'en disconvient pas. Ma vidéo déjà ça on a faux débat ma vidéo ça ne ba doit faire na sima podium mais par rapport au VIP là où il y a toujours débordement ba tout bayebi là où il y a toujours débordement il y a toujours donc ba marambo donc hein ordre à la sûreté parce que débordement de Gisali même si vous réservez qui pour na bateau il y a VIP $100 son denini mais bateau bazana besoin ba yo ka pas pervé bateau bazana besoin ba yo mona pas pervé bateau bazana besoin ba yo mona bilanga loyembo ba mona Jésus de Niaskala vraiment et puis ça qui fait jour en haut bateau bazana besoin ba maître Mbembe borezanga mkua donc c'est-à-dire que bateau bazana besoin Badouazana besoin baya yo ka faire rigola botika non ba faux débat wana bitumba déjà donc na minto de
Donc, il n'y a pas match. Et là, aussi, il y a discuté, il y a polémique, il y a sauté. Parce que faire rigolo déjà. C'est-à-dire que faire rigolo, il est pour tout le monde. Exception Zaki. Tozongi peut-être na vie fastigé Zaki. Pas chance ni européen sa pasteur Mike Kalambay na Moïse. Donc pour la chanson na européen sa pasteur Moïse nani Mike Kalambay. Mike Kalambay et puis Moïse Mbi. Bon pour moi chance pour na Mike Kalambay na nenga mabete na PC 30%. 30%, 600. Sur 100%, on a payé 30%. Mais, ouais, donc on a payé 30%. Avec le pasteur Moïse Mbi, on a payé 100%. Pour Nabi qui joue en Opina, donc, Torobu Kabaro. Moïse Mbi. Torobu Kabaro, na Moïse Mbi. Na pasteur Moïse Mbi et Torobu Kabaro joue en haut. Rapidement, peut dédicace. Bon, moi je salue et puis je remercie les boss, le seul et le vrai millionnaire Jimmy Belao. Jimmy Belao, trop puissant, plus que les mots puissants. Les boss c'est Jimmy Belao. Donc moi je confirme Junior Daou. Moutou investisseur. Je te dis clégie, s'il te plaît, les boss Jimmy Belao. Jansi le Hondaranda Yebi. Nga, nesinga ne nazala nga yo sepela. Pour nga ta mutaboyi naza ya sepela pour naza bien mutabongisi finanga les boss Jimmy Belao au senti que a besoin so les boss bongisa pe finanga je dis nepso te tobeta tout nga na yo les boss bongisa pe finanga pour nga la tembe na tembe ya mabe naza tembe ya mabe les boss Jimmy Belao ça finanga nenge pe osala ya wa malgré awa so boya boss Jimmy Belao yo za to l'autre cas. Mais est-ce que Jimmy Belao on a investi dans ma pango? Mapango par-ci par-là. À l'équipe à bosso basomba ba catch. À l'équipe à bosso basomba bilamba pour un concert. Yes qu'on a boyé ma pango le boss Jimmy Belao. Merci le seul et le vrai millionnaire le boss Jimmy Belao. Merci. Okay. Merci beaucoup. Awach Basu. Deux mots où Maramni Ogoloba na pasteur Mike Kalambay et puis na pasteur Moïse Mbi pour un concert là-bas. Déjà avec pasteur Mike Kalambay, je crois bien on vient d'être avec lui ici présent. Juste bonne chance naïe hein, parce que on est comme ce qu'on ne touche pas mais voilà bazaba pasteur. Biso to yaka to tchaka ba vena biso ba faire ba fali ba nani ba héritier to tchaka ba mi sapinali support to ala biso normal. On se comprend mais tant que côté pena marambo yesu il faut to banga na makambo parce que mon sali naïe ye mo nzamba jije. Biso de roya exigé on était juste bonne chance que le bon Dieu a azala nanzela nae après ça il m'a cassé na date nae et puis à pasteur Moïse Mbiye moi je soutiens 100% pasteur Moïse Mbiye j'appelle tout le Luba et toute congolaise c'est pas forcément le Luba toute congolaise partout vos est-ce que à livre qui peut concerner na Canada j'espère que c'était le dimanche. Voilà, en tout cas félicitations à pasteur Moïse Mbiye et j'encourage vraiment ce qu'il fait, qu'il continue comme ça parce que il y a pasteur Moïse Mbiye. Depuis l'apôtre Mbiye, papa naï. Donc si le lot au tout dinga pena pour pasteur Mbiye. Je ferai la promotion de pasteur. Déjà n'engomona pasteur Mike na Moïse Mbi tangba ko chalibaya izane pasteur Mike d'ailleurs azarane est-ce qu'il y a une église on a arrêté na yebité ça je sais pas en tout cas majabu pesa na majabu ba côté la bangoye yango moni na pesi ba bonne chance mais Moïse Mbi en tout cas bonne chance nanga eza à 100%. Donc wana za pasteur na biso tolingara mingi aza pasteur bazwinga mwana ti lelo na komi maman je suis toujours là-bas. Rapidement, dédicace. Voilà, je tiens déjà à souhaiter un heureux anniversaire à ma grande sœur chérie Yvonne Ekouka, à toute la famille Ekouka, Yvonne Ekouka, joyeux anniversaire à toi. Ta petite sœur t'aime tellement et à ma maman chérie Arida Moniano depuis Arida Tabou plutôt. Arida Tabou depuis Afrique du Sud, je te vois. À Afrique du Sud sur le bord à Bango, yo tchara mon commentaire, les lots tchara commentaire. Badeki Jimmy Belao na bino.
na boss mozela na ebiso na de boss Sam Kuku coffre fort Europe Mobimba sozala na poto seki Sam Kuku mutasimba mbongo no nazana na grand prêtre Mayatu suka ba boss asali nga kola 30 kg abiba to ba cho tembeto 30 kg. Il y a 15 kilos et ça là bien la kiti na ngana na ebisio poka yoka kako de la musique. Qu'est-ce ça voilà. Donc international Glody Kilangalanga, je te salue aussi. Abnanga wa fo betano toro bimalibande salo bien par rapport à télé. Merci beaucoup à toi et voilà la fin. Ok, on est arrivé à la fin. Je tiens à remercier, mes remerciements surtout. Et pas Sam Kunku Coffre Fort Europe Mobimba Sorozala Rambong, on a potom ta Simba Rambong à Batutu, et Zamutu Moko, Sam Kunku Coffre Fort Europe Mobimba Motema Mama Aimé Kunku, na Pesio Bambo Tebele, et un Sam Kunku Coffre Fort Europe Mobimba. Un grand merci, Nayo Mayatou, moi, les griffes du moment. Na lobby. Mayatou moi les griffes du moment torolata mayamoto nanko mayamoto nanko et puis sangana posana lela pour 30 kg zoya ya ba mayamoto bo mona nga de na changer bilama na nenga motema mabe un grand merci aussi na maman Timba na maman Zouz na pesibino bambote. On est arrivé à la fin de notre mission. Un grand merci à toi commandant Terminator na IP Crime, pourquoi pas Hervé Mimou Paradis Terrestre na Mona Rozo Côte Sabachache. Soki moro payé ça la grand bien. On se retrouve prochainement. Ciao. Batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divin invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le